Beti JB papa chéri a canaya musique sur la décembre. Ce que tu vois papa chéri moi je vais rester papa chéri papa au monde il m'a comme JB pena beaucoup ngai te bona ngai na mona meso mère ça wenge oui et ça wenge mais wenge c'est quand moko yoyi wenge c'est quand moko c'est un monde papa chéri met un concert à $200 ah bon nakin bien sûr concert $200 wapi papa omoni lelo ba ndule na ko kini toyeba papa ndule ko na kini koma te papa o ka ndule $200 mais so la ndelo bien ba fungola rapport mpesa ka invitation etika ka kombo $200 ba $200 kini na ngo bisa $200 ko ya ndule kwete bana kini na beba piaka est-ce que yo omona ndule ni ba kwete ba ka suba ndule ngi za kala papa lelo kini koma lelo to koma basi la politique hein le wandu le pour mettre $200 qui n'a pas si on a un bon marché avec une histoire c'est pas plus sur la des extrêmes bala moi on a vu que ça Elga disons on sous soit les a abosa ni comme mais on dit moi aimer la bête à chou la bête à chou c'est ça mais papa attends papa chez toi on va se frapper ouais là ah de la forêt de ça boy à ça la comparable yo yebi attends pour la yebi les miches ils ont massé n'toni ayebi pour biso les abuto to ça soit concurrenté yimo mukuna yeba boka so ça ala bo bala boki moi c'est quoi nani moi papa ça on a wa goga papa wala za mwana tu loba ki wala sa suni sete wala sa mutu ala mutu akende ta sek que tout qui moment le système tu vois tout ça musique pour musique ne ça on a émission wana asa mwana moko bimana ndako na fenêtre tout le monde a fabriqué ça. Si on comprend pas tes points de maison mais linga mutabi na voix normale ni ça bimate. Pour à côté ça pendant lettre bimana voix normale. Pourquoi on se perd na ima voix normale? On nga bimaka rebelle ko ba marquis ba kendaka. Ndeko nga, on ngi lo bisa yo. Frère nga. Té question na tout niga. Pourquoi maison mère linga mutabi na porte normale té mutasala lettre na à côté ici. On nga ina yimi mo formidable. Tout n'a pas makambo soki na komi lo lobi là formidable avec ton plonger to sur la ndenge vie auta to ça ce qu'on analyse la musique à Congo mais na éviter so na ça de promotion to ni pour de sobe de comme ya album le so formidable ko tanga na kombo ya ba so disant pour ko tanga édition on fait le pas autour de sa chambre voilà non peut limiter to on va la promotion ayembi na qui me va commentaire débat moi amis ko na réseaux sociaux qui fait réseau senga pardon ils ont encore la remix ils ont encore la réponse yandembo ya nini yandembo ya vieux jaloux c'est quoi yemi la façon moi que non comme ça azole la pena wera limisa selon bato selon ngaité nazo sala commentaire auto monaka ne to kota la internet to moi que badobi ah ouais faire avec misi nzembo mais nzembo on ndenga zo yembela kati na mweza ils ont comme ça zo senga de la forêt pardon est-ce que bato maison mais ba après ya kolimbisa faire au fait peu la moi bien moi ça pour la moi place moi ta ça émission moi fini ouais bino ka bata maison mais ni mo comme ça faire ennemi à ouais ah oui fait ennemi à ouais t'es tout ça là t'es tout ça là tout. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso zwili yo na monde entier
il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola colis na yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMI Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial, basé sur First Floor de Movement House, à chaque soir, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Moana Congo, ou à Londres. Au cookie qu'on transfère mbongo le même jour. Plus rapidement aussi, au cookie qu'on tient dans lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, naba matériel de construction, oyabi bende, oyabi bende, ya lolengi nyonso de toutes formes, y compris babi low cost, frigo, congélateur, nyonso lingi, et cookie kokene. Ça c'est vrai. Expédition Nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien. Okoye bandenge biloko na yo zali kokende jours et nuits kolandelango online. Yes, yes, yes. O ezali solution. Oko zela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir botu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto zikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, on conçoit facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux gauche nayo et comme maouti na Yellow Storage. Wana référence monnaie. Tous allez juste na Simana yango. Ou soit, na station à Barking, na Kwe Oya Nandos. Na Kwe Oya Nandos, nous sommes là. On conçoit bis nyonso moni Nicolon. On quitte na 3e ou 4e arrêt. C'est la volonté na yo. On commune ainsi qu'on conçoit solution à la makambo na yo nyonso. Mona Congo, yango oyo. Salut, bon monde, c'est partout. Bonjour, on a vu sur Elenga Congo TV et Tracy Mbelenga Pro. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de Herbino, Pesabiso, Lito et pour Pesabiso. Miss Nabino, pour Nabiso. Merci, Tobi, qui est à la vie délai. Bon, on a rappelé Teddy Zebeli. Merci, Nabino, dans le commentaire, dans la critique, Nabino. Pour les gens parce qu'ils ont pour nous construire, ils ont raté pour nous ça. Donc, il y a Nabino, les autres disent, tu es pour nous ça, Nabino, analyse la musique congolaise, dengue, kende, par rapport à l'album Bimina, Oyope et Zobima. Donc, il y a un moment où il y a tout, mais moi, analyse moko. Oyo kozala bien pour les musiciens, oyo kozala bien na bato azola na biso, to sana bango analyse ensemble. Donc ya lelo na yamba kinde na oyamba ndeko nanga, frère na ngai, mwana mboka o, Gia Bichako, mwana Paris, Gia de Paris, ya me atanya, ya mai atanya mokonzi. Donc lelo to yamba to meko solo mama solo par rapport au ndenge, to bi ke formidable bimaki, to bi ke Fabien Gasper bimisa ki 12e dan. Depuis que depuis que je sais qu'il parle là si je ne me trompe pas comment on voit Inos Bipé a voir qui titre moko wana Abedachou Gaz Maui te pe bimisa ki titre moko wana Abedachou waze ko pe bimisa ki article 23 yango wana après to bi ke batu mususu pe fo ba bimisa to bi ke Kofi Olomide fa bimisa single bossa na Karine Mokonzi na baron à citation place ali to bi pe Watape azobongama, toyepe JB Piana pe azobongama, toyepe faire gola pas obimisa. Donc voilà tout solamo ba sortie officielle
ya formidable to soyi pe fabrica to soyi ba tunyo sona o pe bazana projet après on est au sauter to kitimba moko to sala to conclure par rapport ndenge de la forêt lobby à ça qui sortie officielle il y a album na formidable na niveau ya Kinshasa na place des artistes wana Kinshasa na Victoire to sur la perwo nande ko ngai aweba ko pesa pe ba vie na par rapport au mona ndenge via ça qui événement na o ça moi mingi to ba tembele banda carrière na ba citation na mère bonde na États-Unis la belle choc na kati ya États-Unis wana na bi contrôler bango petite sœur na Sibotekol il y a 10 fois mokonzi nanga Sarko mokonzi Giorgio vient nga Francis Mateta yo nga ba citation ya mère Blandine Fataki donc sans plus tarder to benga massa ndeko JR déjà kota akota to panga ka neza père on a miko to panga neza sans oublier la pesi sous Francis Bandubo la citation kuna na kati ya Kazan contrôler bango na bosanité Maître Roméo na kati ya Paris azo contrôler Paris soit bango blessing mulamba faila mulamba 10 fois puissance tous ensemble donc JR Boni bien papa Michako Maleli Elombe père gaya ndikona ngikimya te libumwa pedikien bawoni mbisanga ngaleke na o mutu danga pena kati ya tongo ndeko nyoso donc JR si on avait ngio lelo na yebi ke to sa ano émission moko ba pe ba na posa ozonga isuto yebi peno la fan numéro 1 ya de la forêt ngai mo na confirmer parce que ngamo na ba intervention na ba zamba belé donc na yebi donc tio ko ma mikili koto na yebi ke oza mwana la zamba ya tongo donc to mettre ça siko le to so lamba wera mais to ya conclure on suka asko to so lamba musique ya Congo na yebi te na ba non na boni non santé. Oui, ça t'est bien de qu'on a été dit yo yebi. Soko bon sama micro eza bien de wana. Bien de qu'on a été dit yo yebi le lote. Il y a les yakala, il y a bakin. Nous avons soumis tout côté la bamboko yo. Bon, pour ton projet maman na sona biso ndeko na JR. Tout le monde va album euti obima. Misupe ba single ba chamoko ebimi belé neti formidable utako bima Fabrica sa utako bimisa déplique pas utako boka chamoko inos bipa boka nzembo moko gaz mawete wazekwa donc ba ope ba tika il faut bimisa ba kofi ba iti watanabe ba jibe piana ba faire gola donc poto ba non toi ina formidable ndenge bimaki utako bima déjà il y a déjà 3 semaines toko tsango si je me trompe pas na éviter évolution formidable on est qualité nango na ndenge bimi vitesse nango on est ndeko la ngai rien à dire yo yebi de la forêt soit bimi c'est le que c'est la rap mystique so o yebi via bimi si plaisir rap mystique na santa no oui la santi mais marque formidable marque qui vous sent pipa mais qui vous savez bien na moto na yo to wa chaleur moto de la forêt mystique mystique na attention etika la kala o biso ko maka de la forêt mystique to vivre la nostalgie ok to vivre na temps siko ndeko de la fois bien arrivé azan koi veut dire que c'est formidable car oyoki on déjà j'espère oui na yoki banzembo tout nzembo kitoko na kati kuna banzembo neto bi titre ne so oyoki on des titres ni oyebi titre ya machine à voter Coco ya Nicodème nzembo ya Café Room non qui va nzembo senti qui vient pas soli oh yoka moi oui tellement que batan ya ko album ne surtout non te ba ka yumi kan boko les ara donc nzembo msusu nani Fabrica spectacle bim ça Fabrica ce que tu fais bim akuta avant ya wera apesa ngi press bapesa nga ba programme batamoko singa auto bim ça nande nzembo auto boka ya 12e dan na yite yoki nzembo na mona onde non na clip album nyo surtout mona onde Fabrica ça les clip mo kitoko banzembo kitoko mais tellement que moi beto to beza besité malgré ta bon départ ça trop na orchestre na ye et moi ça la salle de mettre mon kita le musique le comme le mot et comme promotion l'autre jour on a petit aussi de bima ba grâce ma weta bimi musique comme qui faut tu vas passer le temps comme musique kitoko les ali comme promotion nengo de na kin comme promotion faut ça promotion bien pour na bayoka disque na bon déplique pas auto bisa chama na mina kisha sizo beta
Palala. Yango na que titre on a palala. Oui, nayoki. Mais nazo le papa ça dit comme il y a promotion. Dis que combien t'as reçu promotion ça t'es papa 2 semaines 3 semaines là lien. Yogi na depuis qu'il y a Nayoki, nayoki ça dit comme promotion. Parce qu'on a besoin ça moi pour les mille mois en 4 par rapport à Bilo on a surtout mais bon c'est un peu fallu pas auto mais ça bouge pas fallu pas auto mais ça parce que donc on est par rapport aux musique au niveau internet sur tous les plateformes vitesse a fallu comme ces autres les cas de musiciens ils sont t'as auto mais ça peine pas même une semaine kalata a comme 1 million mais surtout tali ba vient biso ba wera ba innocent nani bazana se afali se que fallait dans le colo makasi non fali par rapport au fallait bimisa ba on na ngwasuma mbalo pena album na siko na senti qu'il a album tel era chamo ça chamo ko alors pour na ndio na mte na senti que ninga sa ngwasuma pena mbalo pena on dit pe dikabaka pour moso to lobi wana iso na le beti pena na on tenir fallait bwa kaka zo pon e beti pena te mais ngai na question na mingi eza par rapport à la vitesse na niveau ya la plateforme ni surtout internet vitesse au fallait ça les kitina ba vieux banda bi misa itoke 3e semaine on va na 300 sur na bosanité fallait déjà que le caractère comme sur na 1000 allez na ba 700 ba 600 ndeko moni musique lelo comment lelo yo ba vieux somo lelo de la foga azo telema kubundala bitumba wana c'est que vieux on senti que aza leader de leader to bi comme Fally pour le moment ezaïe na kini pour le moment ezaïe ata venait de la forêt fungula ke motema abi pour le moment petit Fally par rapport à jeune ezali na kini Fally za leader c'est comme génération yebi to ko boya ngote vieux esaloba via Fungula. Oui, c'est 5e génération. Tu vois, via Fungula la motema. Il y a un monde qui est dans le bac qui est boyo formidable. Ngana mi ne formidable. Une formidable. On a coupé ça donc na conseil de promotion te. Dans sa promotion na bon na biso formidable. On a compris la maison vous avez exigence trop. Maintenant va pona mbeti JB piana. Papa chéri akana ya bimsi biso na décembre. Siko to bani papa chéri bimsi boye soka rester papa chéri akana obiendele. Omondi makambo JB pe na ngaite bona ngana na mona meso mère. Ça wenge. Oui, ça wenge. Mais wenge tsaka na moko yoyebi. Wenge tsaka na moko. Et c'est un monde papa chéri mettre un concert à $200 à $100. Nakini. Bien sûr. Concert $200 wapi? Omoni lelo ba ndule la ko kini toyeba papa ndule le ko la kini koma ke papa o ka ndule $200 mais so la ndelo bien ba fungola rapport on peut ça la invitation et tu ka combo $200 papa $200 kini na ngo bisa $200 pa ya ndule la après tu vas kini magaba piaka est-ce que yo o mona ba ndule ni ba prêtre ba ka suba ndule ngi za kala papa lelo kini koma lelo ba koma obasi na politique hein le bandu le pour mettre $200 qui n'a pas si on album JB a bimiso mais c'est pas pessi sur la des stream bala moi on a vu que ça Elga nzemo mususu waneza abosa nkomo mais nzemo wa mbela beda chou la beda chou c'est ça mais papa attends papa chéri tango biso frapper ouais là de la forêt de ça boy asalaka comparable yo yebi attends ko kula yebi la micho eza massa ntsoni ayebi pour biso de ça to ça soit concurrente yimo mukula yebi aboka so ça ala bobala mwaki bosiko nani wata pe abala bisa bobanga wata te goga papa wana za mwana to lobaki ke wana sa sumisete wana sa butu akende sec ke tout timba ya système ba tu vois to so musique ko papa pour musique ne ça wana na biso wana asa mwana moko bimana ndako na fenêtre tout le monde le fabriquer ça si on a compris na te poni maison mais linga mutabi na voix normale ndenge ni tsabi mate pour à côté ça pendant lettre bima na voix normale pourquoi on se perd te na ma voix normale on va bima ka rebelle ko ba marquis ba kendaka ndeko nga o monde lo bisa yo frère na ngai te question na tourni kaka pourquoi maison mais linga mutabi na porte normale te mutasala lettre na à côté ici
Omoni ngai na yemi mimi formidable. Utu nanga makambo soki na komi lo lobi na. Formidable avec ton plonger to sur la ndenge vie auta ishata. To ça ce qu'on analyse la musique à Congo. Mais na habité so na c'est la de promotion toni pour de sobe comme il y a album de formidable quand on a combo il y a ba soit disant pour autant les choses on fait pas autre de ça chambre non peut limiter to on va la promotion ayembi avec qui va commentaire débat moi amis ko na réseaux sociaux qui fait réseau senga ouais pardon ils ont encore la remix ils ont encore la réponse ya nzembo ya nini ya nzembo ya vieux jaloux c'est quoi yemi la façon mo que non comme ça azole la pena wera limbisa bon selon batu selon été nazo sala commentaire auto monaka ne to kota ba internet to mo ke badobi ah ouais file effet abimisi nzembo boy mais nzembo ondenga zo yembela kati na ngweza eza comme ça zo senga de la forêt pardon est-ce que bato maison mais ba après ya kolimbisa faire pour faire pe na mo mabe mo sala te pour na mona place mo ta sa émission mo fini ouais bino ga bato maison mais Niveau comme ça fait ennemi à Wera. Ah oui, fait ennemi à Wera. T'es tout seul. T'es tout ça dans tout ça. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Glodidia Siga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Ça on analyse par rapport à Chana. Tala, ndeko, omoni fere. Omoni fere. Mutu bona kokina robo fere, te fere aza un bon chanteur. Omo, mutu robo ya été. Mais ce qui fere, ayebi ke asala papa na mabe. Pandi ma pe papa na été, abi ke yé aza cofondateur wenge. Mais toyo kaka ninga lobaka. Toyo kaka ninga lobaka aza cofondateur wenge. Mais to kama il est cofondateur wenge. Mais to mo ite. Avec papa na ye vieux jaloux et vieux jaloux na nini utamemea na poto c'est le passeport na vie na ye asa na passeport to we ko na poto asa chelu na nini na je bati papa na we asa chelu na nini nenge ba bina Chana so ke salite nenge ayembi yango nenge ba comprendre po biso congolais asala ne kala no ba nini asala analyse par rapport makampo azomona atako ayebi ne tekeza ngo bongo. Donc il y a qui n'a comme toi c'est ça A il y a comme son B ce que c'est arrive à bien faire à sengi oui pardon ce qui siko qui ça qui a sengi pardon via robon ça n'était ndenge pas bien fallu ndeko au moins lelo hein ce qu'on peut faire à sengi oui pardon à place de la forêt résidence de la forêt c'est la campagne eh so abete 12 non papa inga bete 12 n'importe non jamais on peut faire 12 faire ça mon anda ozomona le to moni babindombi aloba mabe ya vie azonga yimoko bien azonga giga azonga yimoko bien non wala papa ça la bozoba azonga yimoko est-ce que vie abengana ya a invité vie kutu na ndule na vers matin na podium pourquoi pas faire ça la émission azar polémique monter là bas na ya bimisa mais mabe mo ezaka vienda ni mabana te wa bimisa atama aso la gala ninga ya TV bwata mbota tani bana basala ba nyoso tu bakunise faire bana kaka tant avant album mais j'espère que donc ayimanzi mumo aboka wera kati kaninga autant le wana papa mais flèche pe bonga pesa pena retour papa yo kala bisa e wonda ndule yo kala bisa mutune oni ngaka yazo aga baku yazo sate papa eza monde ndule nego lo biela ndoko ngai yebisa nga sikoyo
Ferry. Asali album na ata clip fait jaloux photocopie wera. So yebi sanga suko ndeko na ngai. To bona kutu ata mwana no boti. Asali o mabe. O wote pe à côté. Zoom. Pour faire yebo de foro baki abaki ke soki bana na yeti exosina gladi. Baboyi ako bote mapasi. Mais faire oboyi ata faire boyi. Vous savez rien. Zoom. Tous on a pose mon keto mais quand on a événement il y a le cas qui attend la peine de go ou et débiso quand on a téléphone pour ça toi direct et puis quand on a mon téléphone tous les éléments il y a vie ndenge à ça qui sortie officielle formidable à niveau à victoire muzungu na bibi que ozo contrôler banze unio sur la just muzungu na bibi que ozo contrôler banze unio sur formidable mutape singa poso ko yoka ta banze mbo landela penon ezaye donc to meka mo ozo pose par rapport il y a nini il y a vieux ndenge le kaki donc c'est ça bon to zong après to lancer sous émission to continuer ouais de retour na plateau na biso par rapport to bito sur la siko on a de GIA recota déjà to sur là par rapport siko est sorti officiel à vieux et va CD na niveau de chasse kuna atéré va CD sur place na éviter GIA na éviter politique à vieux na éviter politique à vieux ezaranin parce que to bi que ba temps na Kinshasa na visa passe boy ko bimisa ba CD côté ba CD na éviter aux la pirater ba beta na ba cyber ba teka na ba flash ba teka na ba carte mémoire et c'est pendant système na oteka ba CD ba système ezara il faut aller à la gare ndeko na ngai obo se kisika la question lobi pour la biso de la forme na makambo le loté makambo bana kala de la forme ma victoire na bana de kala vous comprenez ndeko mais ça en antiquité c'est non et ça antiquité viens à ça tu à ça nous attend vous comprenez ouais ça là ça vient comme aussi là vende pour ça que non pas au teka victoire bon en plein air ndeko viens bana makambo bana kala yo yebi yo mona kino yema ka mundinga fa bien bana makamona chaque album de biso de trouver ça la victoire ba fadi ba sentir yemo faire quoi sur le terrain vous comprenez de bonanga yo kali sa monde ba c'est des kami ba c'est des kama la kini kala ba fait ba c'est des vous comprenez atega en combien $5 de bonanga na biso ça ba mo lo baté on est ça c'est comme mouvement mais ça c'est que yemo mona ki o moni ba image vous sentir vous comprenez hein c'est par rapport à n'envie à comment ça la répétition intercommunale ouais ça la stratégie pour la Zamba ba récupérer on va colo nango bien comment non ndeko na ngai to ça stratégie 2020 surtout to so mettre bandu to so na bien ba pe ba ota so ba zo baté hein ba ota ba zo baté pourquoi ba tanyo se belé wana via zo ga idée au sein intercommunale kaka l'air ba teki la Zamba qui vient à combien idée au sein intercommunal fait ça le banano ata yongo ndeko ngai lelo na kine comment na via lelo akini lelo muta auta kingasani auta balemba auta bagumbu tout ça na Zamba mais ça c'est que ba auta ka misika boye ba kinkole ko ba fana la fa auta ba kinkole eti la Zamba abeza le kutu pa arrête mais ndeko ngai na via lelo ba isute baka soutenir ça c'est que transport de konangai butu na piaka bana tonga liété a sacrifier je bon transport a foutre mon transport a conseil auto a répétition donc on a ici mbaté la position foot sumbo zomona na via le lokin ici mbaté zomona yango de la forêt faire ça dans stratégie abakino voilà ça tout tous les communes ba fana nga oyo basala kana yemo vient ne alo ba na ba kati ba sentir vie uzomona de la force beta lokona kabina so ya bagumbuti bana bagumbuti so na mo beta na tera all cell bon répétition na tera all cell ba ka rapport ça même c'est synthétique uzomona pour faire bagumbuti ça bien ça ta bon rêve na bon rêve c'est bon rêve oui na bon rêve oui na bon rêve le bon rêve mon keko ko ya migo wa OK na na sikia oui na kasai wana na siki to so na de la forêt
ndenge tosolo na vie aba na ngai ke na bagombo ko place zate men na pesa ki boule fait na bible na kwenda biso siki na ko kasai okobeta na ko na bina petit total petit tenga na préférer ta boeva mais nga préférer na siki na Phoenix non ndeko na ngai faut mettre na principal na siki bututu ako se retrouver là c'est belle ba careza ba chete ali ndeko moni yeti ngai na bima kinikala ba kutusu de yiki na pesa na outikings na pesa ba place carré club ali chete ali on va na place na pesa mi tongo na so na boité au monde de la forêt et si soyez de la forêt abaki petit dans le cap sur beta mais la proposition il fait mettre na siki wana ezali staff na biso uzomona yozo lobi kisuko vie ya ba mimi siki ya mama siki mami siki papi siki sauce siki tosta siki mbemba bon uzomona ça c'est que yoyebi mais yoyebi on va faire sili mais vie événement ça quand habite na sidaf habite so na sidaf na fisi uzoye bate beta una ba commentaire ole gate mo pa okutu fa beta boya beta yokite mais yoka biso ndeko na ngai oh Daniela makoto die ma ebisinga utakoza kuna na yopa vie pena ko ba comité via été ndeko na ngai ba na fisi ba boyi conseil kuna ate yande mo peta ya fali ape yebe formation de tuna ngani information de la forêt yebiti avec la sidaf ngai na sabo déjà boye kamite yoyebi no ke ndulo yoyebi ndula sidaf no ke ndulo wana yoyebi bon na l'accès qui yo li passe na o mona kimbata sidaf na okende na okende ndulu la s'occuper jamais la comme mali passe na l'accès de biso ba TV on a kitanga il sens que na okende ndulu de la forêt zomona na sidaf to beta calamité mais to lobate vous comprendre yoyebi bon au initiative via ZP sous orbite na 2027 na martyr bien non ndeko omoni c'est le tonne musique ça makila papa musique ça makila Simba journaliste. Oh Simba konekia on. Mais on bisa non c'est ça yo. Mais so la ngai. Po yo oso so bisanga masolo oso ninga qui t'a fait une émission. Na ça c'est dans l'autre la kisao. Moi vie. Vie za makambo asala. O mise bo ya siko na ba site na ko mata ali nzaka te. Ya mabete. We asala ebele siko vie siko o ngana osana li za ngai. Vie zo comprendre que na mito comprendre que non. Ils ont changé. Moi tant que toi non ils sont que non il faut beaucoup de réseaux sociaux il faut beaucoup de botter quand si ba plateforme ni sur iTunes ba ni non ils sont ma vie ba laika kilo non moi ce que l'air ba yo kota ba fali ba zu à vitesse ba inos bi ba zu à vitesse ba faire ba zu à vitesse sont pas ba ce que ba yo kota imagine toi ce que tu as la clip via auto ça est formidable quand les gens qualité ba auto ça là moi on va comprendre si si ko to 3e semaine amour et ko sinon 1 million. Parce que pour aller ba vie ba s'intégrer qui pena mingi te na kata na monde wana ya réseaux sociaux bon va vendre les gars mingi Kinshasa comprendre Kinshasa j'ai ça na bien et ça na bien mais par rapport à difficulté ya Kinshasa ba on pesa mingi pena musique te nous le on te ka mingi di banda vous comprenez mingi te ka mingi di banda sur réseaux sociaux vous comprenez ba trop peu autant subir on négligeable ba chronique fois ti ba nini ba on ba ozwa musique ya bi romema parce que moi ba toi ba za tellement belé moi ne singa azabwe na wala tasu na page na ngamo na page na ngano ba teta mususu ba ivoyer batala ngo ba teta mususu ba male batala ngo ngako tuna ba risi batala ngo vous comprenez ba Algérie batala ngo parce na tanga na ngo parce que na zone si par exemple neti clip à vie na tanga na page na ngai ndeka na akoni forti bonga na akoni forti tenga na youtuber comprendre au poster ngo kaka nombre ya batona ba hôtel ngo vous comprenez et fungula bango mémoire et like ça que moi ben muta tel batun te dis wani noté musicien ni mon éviter c'est kenda siko e batona siko imagine toi siko so za bango bien wa par exemple tant susu ba 100 ba poster au kaka ba 5 pe bo s'abonner na page ya leader quelconque et bien lo ni ba ko apporter wana siko biso zumi si to nga ko to tikala ka wani moi mona inosbi na gaz ma wete ba tout ba ki par réseaux sociaux ba koma ka sel comme mo kebimi baba na ba mo wazo rapina bo boaki aibi ke non ana bato ba ko sa nini ba ko partager une fois tant on partager bongo information to ke musika mon information ino se ke na musika ya to ke ezaki tellement partager trop tellement batunyo c'est comme partout ndemo na lesagi no sama kam ezande mo avi
Mais c'est bien quand on va rattraper, on va continuer. On a vu peut-être, on va tous analyser tout ça. Nous avons pour papa chéri. Papa chéri peut-être est en sous-sous. Parce que nous avons ni YouTube personnel na été. Une fois ça va boire qui. Tu as c'est ça idée. Une fois ça va boire qui. Faut te belo mon un bosso. Azana pirater. Pour ma page de na page na ba chaîne sur YouTube. Le quoi ya yena les sécurité. Ça va fondre aussi ko. Ba ko te ka effort. Ba ko liambo na simane. Peut-être tant sous à stopper. Bon na soya na masalanga mo we. Ana king. Alanda pe mo ya JBPK. Bon, idée à pesa ingangwana no clip si like aoluka façon nini akobwa kamo. Par rapport on nga dans chaîne te. Ngana pesa idée bo c'est papa chéri azotala ngai. Parce on a bibi kapinga bien. Na ma mission TV. Ako zongo kaka boki ante pa biso pe lenga kongo. Ezaka ba corps. Bo sogoli ba sécuriser mo. Bo landeli ka ndenge ekota. Apo pesi pourcentage. Le temps yo fungoli ayo epesa kana kam. Parce que makambo to so ngeza ba YouTube. Ba to su ba bien monter. Dernier fonctionnaire. Jiba ko fungwa on ka le loi azu di blo na te. Le ko ezana sécuriser te parce que na respecter ba norme te. Na ko 1000 personnes te. Ba loi musu sur 1000 tâches pe akogisa mote. Donc eloko ya ba oyiba ngo. Peut-être temps sur na minute azoko ko boa monter. Ngai na lobi avi na ngai. Idée la ika ngana ngasa nga conclure ka pona papa chéri. To kozo ma place autant susu. To ndo sola na. Yango na binde ko ngai Mokwandi Sango na ye pour makambo penda promotion ya ba kombo ba dusu te na ne promotion ya formidable na tilo miko ngai na pour formidable yo yebi to boki bo za marché tu na ma mi formidable otaka na kombo ba tuté ba wana penda bla pa na sa promotion on sa promotion ya formidable album na biso de kunta yo yebi do so la gate biso pe ba fana mikili pe to fungoli misu to bité to ça promotion ya formidable. Et cette promotion on a bien. Non, très bien. Les autres qui kitoko yo mo so santi. Yo bena na boîte to zo bezo ke bien de. Papa, ozomo na oui parce que ke bien neni. Yo bisa yo. Parce que la place est confirmée, mais ça va boîte, ça va fête. Je mets ma partout, formidable. Ozo mettre ma partout. Mettez-moi partout. Yo mo biso na so on peut ça vieux conseil par rapport ya promotion. Viens. Au petit na lelo te ya la zamba. J'ai mis ko bona likinda yo yebi. Moi likinda. Yebi loko na zo singa kaka ke fi promotion za la bakasi na bomo. Pona yebi ke ba nzema bitoko beta mi na kati na zo so ngofobele maka ki busa mpipa. Yo yebi vie. Awa to za de. Ba fan na yo makila to za lingai. Na Zofis. Mais Zofis au monde a été fait tout ça. Zofis boulot, il dit que boulot ye matin ça penate. On a reçoyé aya l'émission ya ndoko na tennis pour ye ngai le ka pasa ba ko ni fois sur par rapport matin le ka pa ndoko na po na bi ndoko na prêtre. Ya na yebi le loté. Quand maman est prêtre, na yebi ndoko na ngai ya le loté. On conclure to conclure cette émission. To soyez formidable, to soyez pas en réunion, na vie so conclure moi mbote, au c'est moi conclure, c'est moi analyse moi par rapport à la musique à Congo ndenge ozomo ezo kendo pesi la citation. To ka bwana biso. En tout cas ndeko na bato ya pesa mbote te na pesi mbote na grand prêtre mère Tanyangi na Mao pesi mbote na ngai na Zofis Bobala Tabita donc kasi dodo pesi mbote la fifi makese pesi mbote na ngai na famille Bitsako pesi mbote na ngai na vieux fait de boulot lopengo force tranquille le nez ya ba leki yo tsala kwa papa na pesi mbote na ngai na ba famille na basolo na émission na pesi mbote na ngai na Zoli Ndongo pesi mbote na Declat Ndona yo yebi ndeko na ngai moi salon jambe yo yebi OK na pour resuki ça pesi mbote na bato ba yebi ngai oto ba yebi ngai fanatique de la forêt nenga mokete mais Zofis foya na émission T10 to Solia TV ye mu zo pesa makambo
Toi, les émissions pour toi, album formidable, tout ça dans promotion. On a 4 mikili. Je fais ce que ça n'a pas. Viens alors baki tous les émissions on a mais tellement qu'il y a off et on a les cas qui dans ça l'émission il y a donc on a télé ça bien pour formidable mais si vous était tout les cas pour te passer le makambo d'abord on a ça merci vraiment merci donc on a na CPL magasin en tout cas donc tout le monde merci donc ezaki ya bino moninga malamu j'ai bichako mwana likinda ya mère Tania Mokonzi, ngala bien avec Tania Mokonzi. Donc ya mère Fifi Makiese, parce que station place sa mère, ya yongwana. Parce que station nga na Maître Roméo Bandubola, jambe électrique na kati Paris, contrôle toujours. 10 fois puissance. Michel Moukoko na kati Belgique, ya yongwana masana biso, tous ensemble toujours. Chesco, grand chanteur, na kati Belgique, papa ozomona te Carlos Litumba. Ya Blandine Litumba ya wana leka Blandine Litumba mon été serve to bête émission mais écoute été toza déjà en mboka Francis formidable Bandubola na kati Kazan ya wana Francis Mateta ya wana batutu bolanda yenga na pesi bino ba mbote blessing mulamba faila mulamba ya bino te disto saulia tukuta imba la sima kaka awa na elenge Congo TV soko lingola na ba information na ngai okoti kuna na Instagram na ngaza Teddy's officiel kuna nde ozwinga okepe na snap na ngaza Teddy's officiel naza kuna botindela nga bokomela nga bokoti pe na page Facebook na nga Teddy's officiel page mususu eza tosa olia toza bino ensemble tokutana j'espère lobi poto sola ma mususu ya muziki ya Congo kaka ya muziki ya Congo à part muziki ya Congo na mwana mtu osolate okauta mususu masolo mususu mais ya polémique te Tracy Mbelenga po ya Glody Diasuka la salutation place olali sali pesa bana nyonso mbote batu tuko balandaki biso toza ensemble tokutani mbala ya sima botikala malamu bye.